namo, kurera namo. Bonjour, bote mingi na bien nyesi tuba bolinga mama Elianitou na pesi bino ba mbote ba ebo ma vimpi moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bandeko nanga, est-ce que boza malamu? De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe mwanzo batela kimia ezali bino pe na côté na bino kuna ndenge nini. Est-ce que boza malamu? Soki nzambe malamu simino na malamu to pesi nzambe merci parce que kola la kola mkeza habitude de ko passer pe journée ezala rapé habitude de soki tozo mona na boputozo solo la to komisa nzambe to pesa ka nzambe merci. Awa ezali tozo na kati émission na biso une femme à la maison, une femme dans la cuisine avec la vôtre, votre deuxième maman Elianitou la reine mère, autrement dit Kimia Kaka. Boza na kati émission na bino papa nous pour le mariage. Bobi na kati émission papa nous pour le mariage to sala kama kambo ebele. Maman Elianitou tozana pona ko pesa ba conseil, mais peso ki pe masolo ezali na ba o ba pesa ke beta li solo na hésita na tala ka pe li solo na koko beta na o na ko ko beta te. Mais ce qu'on peut na moment ya ko sala émission culinaire na yepé na sala pe émission culinaire émission kolamba on apprend tous les jours, surtout pour na ba jeune na biso ba o ba koti mabala sika bazana na posa ya moi kolamba po mingi bana na biso ba bali mibali oyo ba mesani mo ba loboko mama ndenge ba mama balambela ka bango bana na biso mibali bazaka pe na posa ya kolia bien bana na biso basi amo bazaka moi ba négligence. Alors mama Elianitou na ela kabino sibloka makasi tene na epsa bino ke il faut pas trop ko assassiner biloko na ba sozonnement et mona ezo bozo perdre goût ya biloko na koma ko ila bino biloko moi simple pour na ebike ba jeune fille mingi balanda ka mama Elianitou ba jeune fille mingi balanda nga. Alors na koma ko ila bino moi ba petit plat moko moi ba simple pour la facile ya ko ça na ote ko ça la poisson na moni jeune fille na moi bien en tout cas maman merci beaucoup pour la poisson na au sala qui filet de poisson nga pe na moni na ko somba nga pe na sala un week-end comme ça na sala la chérie na nga alias samedi bien dimanche dès ka oloba ki ketoza ba to lemba ka moi vite fait wana pe ça ka bien. C'est vrai que na sala ba viande plusieurs fois mais na zote ndeko sala quand même viande parce que nga moko eza kaka pona bino botala nga te mais eza pour nga moko pe na za na ba devoir vis-à-vis à mon amoureux de mari mon 1m85 na nga kana laisser bien et surtout na nga ko laisser bio na nga ko laisser biloko ya malamu. Na uta kwa bino soki botala ki video mona saki awa na sepeli saki bino kaka bato ba binanga botala nga na lili mamuchala mwana na façon na nga façon na nga ko lela mamuchala mwana ezaki kamna mutu ashi voilà na lili chala mwana na ndenge na nga mais nazokende ko sala biloko ya kolia na lakisa ki bino na lobike soki olingi ko lamba ba légumes ya bien il faut que na wenze ya gambela osomba légumes ndenge bomoni boye ba bite kuteku yango yo tozana naza na bite kuteku ekuti na wenze ya gambela bite kuteku na ngana tokende kosala yango awa naza na épinard boyebi épinard yango yo boyebi épinard na biso tozana na bite kuteku tozana épinard eza vraiment biloko ya bio quand bio penza ya bio bomoni ndenge eza oyo penza uti kisasa biloko ya kisasa penza tolia ka bio eza important biloko ekola vraiment na bangrain chimique te eza penza bio soko lingolia bio penza ya boye kende na wenza gambela somba biloko no babite kute kuna yo ba épinard ba matembele nyo surtout wana okokuta vraiment ya bio na kati ya wenza na biso ya gambela na oyo pe etali viande neti sikoyo na sikoyo na maboko na sikoyo maboko na nga pona ko kosimba viande awa azana ba viande nanga moni na wuti na boucherie eza ya frais moni bomoni bakomi boucherie bomoni bino moko boucherie na wuti vraiment na boucherie ko sa ba course na lobby faut coller ça papa bien coller ça bana bien ceux qui bana bana ndako coller ça bango malamu coller ça papa malamu eza important. C'est vrai que ata tolia ka pe biloko mosusu ya frigo mais un mot tolia ka pe ya frais c'est important pour na ba santé na biso. Par exemple moni biloko ya frais viande vraiment ya frais ne moni viande des nazo assaisonner viande oyo pona sa nini na tumba yango so na tumbi yango na osela yango frites tokolia yango na frites na ngai na chérie tokolia viande na biso na frites ça ni na ngai yango déjà na snap préparaki viande
yango. Voilà. Viande nanga la tia yango na sani. Voilà, mon viande nanga yango. Ah. Voilà, donc morceau oya viande to kolia ngana papa et où tu boucherie. To kolia se mela papa to lia na frites na biso. Oh, biso to sala biso mbele na ndako. On est qu'à 2. Là, après viande na sombi pe pour na bima ki na uti boucherie hein. Na sombi pe o to bengi mikila. On viande. Mikila nanga yango yo, mikila oyo ya ona zoke ndekola bango na épinard. Mikila yango na olamba ngo na épinard tout à l'heure. Namba mikila. Totala ka viande sika boy. Mikila oka neza sika boy. Ce qu'on a la mopena épinard eza sika. Bongo yo ka sebe. Donc on laisse penza hein. Fumuka dali bien. Awa le sousou. Ba mama biso basimbe tozabo soki ndako elia malamu te eza bien te mais ba papa pe fo bo libéra kapé papa pe fo yeba kena bimsaka moi 1 centime na pesa mama pour mama lamba bien pour mibali mingi balinga kolia malamu mais ko somba pe ba ko somba te so boko te pe mobali maboko makasi mo maboko makasi ndako ko molia kaka biloko ya croix rouge vende mususu yango bomoni voilà. Moni viande yango yango wana moni yango viande kitoko viande sika otala viande kitoko viande sika donc nakola mangona épinard nakola mangona madesu nakola mangona bitekuteku nakola mangona nyoso o na lingi vraiment ba viande nyoso ya bien ya sika sika na boucher yango na soli la viande bazaki gentil nous boyebika bandibu bakabeli ngai merguez. Au biloko oyo nyonso na sombi eza halal. Eza viande halal. Mon ba merguez na bango eza pe halal. Bakabeli na merguez. Ou eza au kabe babi cousine, on va vous donner un cadeau. Ça c'est votre cadeau. Moi pena sepeli na bien cousin. Merci beaucoup pour les cadeaux. Cadeau ya moi. Ba pesinga. Mais yango na zo bango po na osala moté. Donc on sepeli na osala mo sikoyo te voilà. Sikoyo eloko na osali na utulo bake tozo kende kolia viande oyo on tozo kende kolia alors tozo salango assaisonnement on a assaisonné viande nanga naza la besoin ya muscade nanga yango oyo donc naza assaisonné ngo sikoyo ava ya kolamba naza la besoin ya muscade moi mungwa muke mungwa yango oyo bouillon de poule on est la lingara mingi. Le bon homme a dit non, bouillon de poule jaune yozo ango wapi. Dans la place nga somba ango. Bouillon de poule. Nga bouillon de poule nga mingi oyo, jaune comme ça. Chango awa. Après nakamati moi be échalote nga. Bakisi awa. Feuille de laurier ezala pe wana. Nakamati moi aïe. Nanga la tie awa obongisi yango kamati moi poivre noir nanga na chepe awa voilà biloko nazala yango besoin mpona na assaisonner viande na ngai yango wana ok. Voilà, besoin d'un belly. D'accord, boye. Na kuka pesa belly ya munene te ha. Belly ya munene bona kuka ngote. Na ngaka belly ya muke ya munene bona kuka te. Na zaka mala droite. Sikoyo. Na belly pete pona zoka pe pamba. Na pesa belly ya munene te. Yango na c'est ça oya ya muke. On est là, il y a un petit voilà. Dans un huile là. Huile d'olive comme d'hab, on est dans la ligne mingi au sel là. Huile d'olive.
yango wana. Maintenant nako viande nangani na osala yango nako tumba yango. Ndeko so zamba liboso kutani na nga naza maman Elianitu na kosenga na o s'abonner na Elianitu TV. Si ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous aka notifier à chaque fois que émission ya sika le compte na kati ya chaîne na biso. Pour ça ou activer cloche de notification. Merci pour nous la bienvenue surtout pour maman Elianitu. Au super maman Elianitu au botala ka maman Eliane. Non, attends que ce que c'est la ngate motala kanga. Merci na yoka rapo okota kaka otala ka eza mabetera malam voilà. Voilà ba maman bloko na biso yango wana viande na okendo sa siko yango naza ko assaisonner tout de suite là pour na tumba yango pour na tolia. Voilà, viande yango nazo kendo kotumba. Kende na boucherie maman osoma viande ya beko kende kosomba kaka ba surgeler tout le temps eza pe malamu te pour na santé air moko faut varier kolia pe malamu awa nazana bomoni se bakatelinga déjà nga so na sombi na boucherie mbala mo bakatelinga mikila awa viande mususu yango yo voilà ba modèle ya viande ndenge na sombi pona kolamba nazana bite kuteku nazana épinard ndana la kisibino a pe nazana ba biloko nanga ba tomate nanga ya mbumeza na poivron nanga ba matungulu ba ail pona kolambela biloko na biso a pe na bungisi biloko assaisonnement na sala ngo mélange pour que na koka kwa assaisonner viande oyo nazokende kotumba sikoyo. Et voilà wana na prêter biloko nanga ndenge bomoni wana. Huile na biso yango yo na tie huile na mosani oboye comme ça. Voilà. Tokomi na assaisonnement ya viande yango na assaisonner na bandi ko bongisa ba ingrédients nanga na zo mo récipient nanga mo nazo cha na bongisa yango awa na bandi na nini na muscade yango bomoni bandeko na tie muscade nanga na tie poivre noir yango yo, un peu de poivre noir, un peu de viande, un peu d'ail, ail mouké et yo kananangote et zala mouké kaka, na tche échalote, yango na bandi ko balola comme ça. Je balola yango comme ça. Na baloli yango. Na zui bouillon de poule. Bouillon ngana linga mingi en tout cas ngana linga mingi bouillon de poule. Mais attends na tche bouillon de poule pour na ko relever moins goût ya viande. Il faut na bakisa moins mungo muke. Mungu eza na saveur mususu mungu ya kana elengi nango te mo mungu nanga un peu de mungu na mélanger na sali mélange. OK ma famille du cœur bino ba botala nga boza famille du cœur nanga à part famille du cœur bon moko na kamati na che sauce curry nanga na chango pe awa na kati comme ça. Voilà. Ça les mélange. Yango na mélanger. Voilà. Mélange yango yo. Nenge bomoni wana. Mélange yango wana. Et comme jaune ya parce que sauce curry est jaune. Yango na comme jaune. Comme ça. Mais en tout cas na komika pona yeba soki mélange nanga esalami bien soki penze pesi goût oyo nga na lingi et surtout pona yeba soki mungu ekoki.
est très bon. Très très bon. Ça, moi poivre noir. Ok. Voilà. C'est moi poivre noir. Par après, ça sous un peu de bouillon pour les gens qui m'ont ok. Pour viande la faut vraiment goût. Et ça va bien. C'est quoi na kozo yango mélange oh nyonso na kotia na kati ya viande. Ndenge bomoni yango yo na tia na kati ya viande comme ça. Voilà. Yango wana na kati ya viande. Assaisonnement yango to tia na kati ya viande. Moni assaisonnement yango yo. Tia assaisonnement la biso na viande. Kotika et reposer moi muke pour goût ekota et se mélanger. Wana na keko sokola lisusu maboko pona simba viande. Pona sala tout mélange ya viande na biso yango. Ndeko so zamba no aliboso kutani nanga awa na kati ya émission Papa nous pour le mariage na Hélène Nitu TV. Na kosenga na o s'abonner. Après avoir s'abonner ou activer cloche à notification. Ce qu'on sait activer cloche à notification ba na ko servir yo ke ceux qui émission est-ce que koti na Hélène Nitu TV o ko koyeba ke émission ya sika e koti to zana ba émission ya ndenge na ndenge awa na kati ya Hélène Nitu TV. Sala biso confiance okozala de site okuta makambo ebele ya kitoko oyo ekosepelisa na kati ya Hélène Nitu TV. Wana na sikoli su liboko na ngai comme ça pona kokako simba viande na maboko. Nazu moi sauce etikalaki wana. Voilà, on viande na biso. Sauce oyo eza vraiment très très bon. Eza kitoko makasi. Na miki yango eza vraiment kitoko. Yo pe meka sala ndenge nga na sali okopesa nga sango koyebisa ngai ke mama Nitu ozalaki na raison. Voilà. Donc marinade yango nde kotia goût et puis viande déjà bien viande déjà sika. Eza partie au babenga ka basse côte. Partie à viande oyo to bengi yango basse côte. Ya partie mo est bien, eza viande ya pété, eza makasi te. Ko sala so ngo sala loka boko sango na bourguignon te, bourguignon eza viande balambaka. Eza viande kotumba te. Yo kozwa viande ya bourguignon bi osala boyo tumba, okoza na goya malamu te ko bourguignon eza pona kolamba, eza pona kotumba te bandeko. Ato tumbi yango ekozala ka makasi. Bourguignon eza viande kolamba. Voilà. Viande na biso yango yo ndenge bomoni yango wana tokotika yango assaisonnement ekota pendant que totiki viande ezo permettre ngana banda kobongisa ba légumes pona to gagner ta fata tika viande bongo ata 10 minutes avant que na banda kotumba yango. Entre temps naza kobongisa ba légumes nanga na mopanzi awa. Voilà, na carton nanga oyo naza na oyo tobengi épinard na bite kute komesi koyo naza na posa ya épinard pona ndi evanda susu mingi te na bongisa na ba épinard nanga. Entre temps pe naza kotumba eloko tobengi viande na biso sikoyo na bongisa pe épinard po naza na posa kolamba yango. Voilà. Épinard na biso yango yo. Voilà. Voilà. Donc, épinard yango yo. Na komi nde to bana Kinshasa ko dongola épinard. Nde to lobaka te nazo dongola épinard. Épinard yango yo. Nazo dongola yango comme ça. Na tchaka nzete te. Nazo zoka makasa ya pamba, mais nzete te. Nazo zoka makasa, mais nazo zo nzete te. Wana nazo dongola épinard mangai. Voilà.
Des gros bisous na bino surtout bato bonga mami Elia Nitu mami chérie, je te fais des gros bisous. Moi aussi à Mwindo. Azaka douce le quoi mami Jenny Mongai. Kamata ba bisous na mami chérie yango wana. Et ça papi chérie ba bisous na e. Voilà, naza ko dongola épinard. Siko na moni c'est bon na koki ko tia viande na biso to mona ndenge ni to ko tumba viande. Ndenge ni viande ekobima. Nazo dongola épinard, naza pe ko tumba viande en même temps. Barbecue na biso yango wana sikoyo na komi ko tumba viande. Ba mama, responsabilité ko lia ndako ba mama. Faut que ba ko sa mulu ko kolia bien. To mona ka ba mama ou ba bota biso. Baba ndaka pe ko lengela ba papa. Mosko zaka makolo 4 te amko fo zo so ndako. Ko zo ndako ya malamu. To mona ba mama baza ko lengela ba papa. Babi ba papa fali ya malamu. Donc depuis la nuit de temps ba boti biso baza ki pe ko lengela ba papa mibali na bango banda ko lengela bango. Biso pe na tour na biso tozala un exemple malamu ya koyeba kolambela mobali malamu bana bali ya malamu bana basepela ke toza na mama bana basepela mobali pa sepela ke naza na moi c'est bongo pe yo moko kolonzoto il faut pe omilesa malamu viande ngoyo voilà viande ngona na tche na barbecue yango wana tika yango ebela voilà foli-moi fenêtre mama lile mkia libanda ekotaka viande yango na bomoni yango ndenge eza kotumbama entre temps ape nazaka kokoba na kosala nini na kodongola épinard bomona la seki bino ba viande na ngeza wana na kolamba yango na épinard yango na bandi ko bungisa épinard na ngai azodongola épinard lingala ya makambo ya kodongola mama sala assaisonnement na yo bien pemisa viande na yo surtout moi malili ndenge eza boye tumba mwa viande kitoko ndenge eza na ngai ekoliama na frite viande wana tokolia yango na frite oyo baloba balobaka firta tokolia yango na firta quadra kola mama bakoyeba mosala saka mo elengi mo boye koyeba kolamba pe ezaka vraiment en plus na ndako ya libala viande na biso ezotumbama nga mpe naosala nini nazodongola kaka ndunda na ngai épinard nakolamba yango mpe sikoyo voilà topesaka lokumu na baboti na biso nde babota biso nde babokola biso soki mama aboti yo mama abokoli yo kitoko abokola na éducation malamu yeba korespecte baene na yo yeba korespecte mikolo respecte mpe pa bana mike mpo soki olingi jeune sœur na yo arespecte yo fo banda na respect wana jeune sœur mpe akorespecte yo ezalaka ndenge wana soki ozolamba kitoko osala mambo kitoko na libala mobala banda ozala na esengo banda kose référé na mama abota yo abanda bakaka en tout cas mama abokolaki mwasi na nga malamu mama abanda okumisa mama bokilo na ye mais soki ozosala makambo mabe yo kobanda ofingisa mama aboti yo omona mobali na nga afingi mama na nga afingi na foti na yo moko lokola aza mobali moko mpe munoko songo tomo yango amake mama respect mpo na nani mpo na yo nde osali bamake mama respect so osala makambo malamu bakomake mama respect te nalobi te ke mibali bomanke bamama respect te ezaka façon kolobela oyo tokotourne viande na biso kote mosusu l'autre côté comme ça voilà tourne viande na biso na kote oyo mosusu nayebisi bino ke viande oyo babengi yango bascotte eza bourguignon te bourguignon batumbaka yango te ekolemba te ekozala makasi viande yango oyo nde ezokota mbeli
Kanzango boye po ebela kitoko na kati. Voilà. Tosali boye na mwa frites na mwa verre ya vin. Pesi papa asani. Papa ale. Yo moko po ole, lesa penzo to na kitoko. Lesa malamu. Amurango ala so baka o chena munoko ya munde ya yo. O zo ba lobi, o yebite. O ya lelo zolia, o ya lelo lati. Ya munde za ya yo. Ya lebe no za ko lo boyebite. Donc yo moko pe milesa malamu mama. Kozakala kwa bato teke na osa kisangala. Alingi kolia te. Alingi kolesa bana malamu te ba Noël pe yango yo. Nzana ndeko muso mona penza na Noël azolesa bana mfumbwa na pondo. Ah, na madesu ata bino moko. Nizaka te. Uma penza na Noël olembela bana mfumbwa na pondo na madesu ya solo wana. Non. Quand même tant va bi fête, il faut ba ya malamu. Faut lesa bana na okitoko. Lesa bana malamu mama. Poso ko zate muta ko lesa bango. Yoko ayo ko zate. Lesa bana malamu. Voilà. On vient de continuer na ko bela. Titi ya bela. On a pris ko ramasser moi ba sauce etikala kia. Na chepe na misuni oyo. Ba sauce etikala ki. Ya moyo. J'ai le sous-soir. Voilà. 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 Na bali susu nyama na biso, viande na biso côté mususu. Comme ça, pour mon viande, ils ont bela kitoko. Maman na balile vraiment. Eloko kosala yango, laisse papa boy. Laisse bana boy bon. Songa la bamingi papa po biso na ndako to na bana te. Bana basi bakenda yango wana. Lesa bana boye, lesa papa boye, en tout cas ekozala kitoko mingi. Voilà. Viande na biso ko bela na kimia nyoso. Voilà, voilà ndeko moni viande na ngane zo kende vraiment zo bela kitoko sans problème. Sikoyo nazo chamo matungulu likolo ya viande. Pona kopesa ngo moso la kitoko ya matungulu ekota na kati ya viande. Comme ça. Ce qui n'a pas le été pour un problème essentiel, il faut faire ça solo. La kati ya viande la biso. Voilà. On a besoin de matungulu. On la viande comme ça. La viande, la biso nengezawa. Viande de belly. Viande de belly kitoko. Nenge bomoni yango. Viande de belly bien. Boni milinga. Milinga koti kitoko. Nako papa lali. Na kolongola viande na moto te. Na kotika yango boye na moto. Finiki yango. Nazokende ko ambala ngo na papier alu. Voilà. Viande yango na ba mama. Ndela yebisi bino ke papa alali. Na kolongola viande nanga na moto te. Na kangi moto nanga. Na zui papier alu. Na lingi likolo ya viande. Eko vanda bongo na kati ya papier alu. Tu soki papa alamuki na sali frites. Tango na sala frites. Na kamati viande nanga na baloli yango l'autre côté. Na lomoli matungulu na zui na baloli viande nanga na l'autre côté. Pour viande sa nini. Ekoka kuzongisa susu moto nango après na zui matungulu na tche côté wana mususu. Ne na zokendo finka ngo papier alu matungulu o ezokendo lemba. Donc on apprend tous les jours, il y a mille une façon ya kosala biloko ya kolia, yanga yango yo bomoni ndenge na sali yangai. Voilà, donc assaisonnement neza kitoko makasi ndeko meka bo meka ba mama bo meka ba fête pe yango yo ba mama. Fête pe yango yo en tout cas kolesa bana madesu mukolo fête te. Kolesa bana mfumbwa mukolo ya fête te mfumbwa madesu pondu na mukolo ya fête mama lukosa la bana mo eloko mususu ataka viando ya pamba soko salelika bana viande mo kitoko
ke nengo sala ka mikolo nyonso changer kaka mo forme ya kosala viande okomona bana bakolia kitoko bana ba kosepela nturo oyo kolesa bana nazola bana tina kolesa bana madesu te kolesa bana makayabu te kolesa bana mfumbwa te na Noël nengo saka na Noël passé Noël o kosala bongo te changer mo muke voilà ati nanga ali yango yo na lini viande nanga moto pe nakangi pe moto ba mama moto ezo sute voilà nakangi moto natiki yango boye voilà nakangi moto tant papa ko la mukala ko na osala soki nazo kalinga frites viande na ngeza kaka boya kolinga soki ba frites na ngai ebeli na kamati ka paf na pelisi moto na pelisi ka moto na viande na opelisa moto ezu moto kote moko na longoli matungulu na tia na sani na baloli kote mususu na zususu matungulu na tia likolo na lingi susu papier alu ezu susu moto chauffe bien na kamati na kati malamu na chili papa na chili na moi verre à vin nga mo pe na kamati morceau na ngai na moi frites na ngai na moi verre à vin na ngai na meli journée le kate journée eleki on apprend tous les jours dans le baka ici c'est votre deuxième maman Eliane ni tout ce que c'est pelé na nini na vidéo na moi lelo na ko senga na ko partager surtout na ba jeune fille partager pour ba nkola na nga ba yeba mingi partager surtout na ba jeune ba na mabala ba sela ka ba chérie na bango boye pour ba chérie na bango bazala ka vraiment na esengo ba sepela ka pe ba se retrouver que Baninga sina bali ba se retrouver. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna. Nzamba nubesheneli bana betu. Bons, de gros bisous à vous. Bye bye. Tozo kendo ta la prochaine vidéo na biso ninga na kendo lamba viande. Na ngana ba légumes. Et uzakaka légumes wa pamba te na dongo. Donc tozo kendo kolamba viande mususu biloko yango. Yango kaka toliaka mezaka na ba façon ebele ya kolambela yango nde eza ya motuya. Bisous à tout à l'heure.